Hello la famille, hello libota nangai. Et sengo mingi ya ko présenter biso résidence Oyo. Ya kitoko Oyo, ils a 12 mètres sur 27 mètres de longueur. Donc ils a 12 mètres sur 27 mètres de longueur. Ils ont ndak obomo na liboso na biso ya 4 chambres. Ils en a 3 salons. Donc double salon na C, salon moro likolo, 4 chambres avec 4 salles de bain. Et puis ils en a 2 toilettes. Donc toilette intérieure visiteur, toilette extérieure visiteur. Donc ils a vraiment kitoko. Ndenge toujours tozo mona yango liboso boye. Donc le pango na biso awa eza na CPA Moshi na Mbudi non loin na Macadam. Donc ils a musikate na Macadam. Les emplacements moro ya bien. Babandi yango na prix il y a $250 000 à discuter. Na lobby bien. Babandi yango na prix à $250 000 à discuter. Donc pour na ba onions barozala intéressé na ndako oyo benga biso to solola. Donc wana tozo lakisa to kota na kati botika la kotala mena bandeli koloba ke le pango na biso eza na commune ya Mongafula eza na quartier CPA Mushi na Mbudi non loin ya Macadam. Ndako eza ndako ya 4 chambres, 4 salles de bain, toilette visiteur intérieure, toilette visiteur extérieure. Et puis, ils en a 3 salons. Donc, 2 salons na C, salon morolikolo, cuisine et puis magasin. $250 000 à discuter. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour tout.
Ah, maman, on a écouté bien. Mon chambre principal. Hein? Ça va, bonsoir.